La vie mambo mingi, la vie mambo mingi. Atini milano. Loko bolingo damba sala ya vraiment ndenge. C'est damadi tout. Loko bolingo damba sala ya vraiment ndenge. Bana qui bana de partout. Tout le monde faut s'abonner massivement à la chaîne des Zama Kambo TV, des Zama Kambo TV, des Zama Kambo TV. Soki nzamba zaki mutu. Mais les chaînes alinga bana otala linga zala yango. Ba nous a kitoko ala to singa raté. Ah to bana ma bien politique musique. Social donc faut s'abonner massivement. Et ça la bien quoi. Frédéric Lendoé. Azata Nasira Sakovibrete. Ah oui, bonjour et bonsoir à vous très chers amis internautes et des Pandakara Airwap Bozakolanabiso. Je crois que vous êtes nombreux avant de nous suivre. Eh bien, c'est votre humble serviteur merveille Kwedituka, maestro de la presse congolaise. Je suis très heureux de vous présenter cette émission noire et blanc balobi, meilleure émission de notre chaîne Eza Makambo TV. Je ne peux pas continuer cette émission sans avoir remixé ce qui me tenir compagnie, la caméra là, je vois déjà Ardiz le voile, c'est lui qui assure cette émission, le caméraman le plus intelligent, pourquoi pas le réalisateur Ado le pro, le caméraman, le réalisateur, journaliste, ça donne. Ce que vous voyez bien, très chers amis internet, continuez toujours aux alliés, découverte, la rabino, peut-être rabino, vous avez du mal, il y a et c'est pourquoi la bête les lobes tour quelque part et pas wapi na ko mona ba comédien ya mboka na biso moko na bango azalaki quelque part mazali susuwana te ba ngai na kozala toujours na musala ya kotuna e mituna eye akozala wana pona koyanula ngai il est là tout près de moi. C'est avec lui que nous allons réaliser cette émission. Il répond au nom de Pessa Elengi. Bonjour Pessa Elengi. Ouais, bonjour le grand journaliste merveille. Donc on a ce qui pour la candidature quoi. Au ce qui pose en Canada, on a mis sur les nouveaux riches depuis les États-Unis d'Amérique. Pourquoi pas petite terre propre? L'un à la Zaïro, mon ampoto Tongo, Nakati France. On a biso pourquoi pas? En lourd la suprême maman solution, Nakati États-Unis. On a biso PCLeng, comme quelques mois, moi ligne mon boui, Nabai Oba on a biso. Non, Nazana nous on a pour nous expliquer non télé internet. Bon, on a biso siko na monde na bi ke monde entier baza wana vraiment connecté bon na marambo ile kalelo bon na ba vérité oye uta na minoro na biso peut-être quoi pour te informer bango donc na remercier na bato ba talanga non na milition na remercier vie na ngai sans tout traverse service étudier so ngotanga na chirp quoi donc faut que tu en as mauvais sans tout hein mauvais sans tout mon gars sans tout donc mambo solise belé makamoko sola eze belé alors Pessa Elengi outaki wapi ozawa pipe okende wapi. Ouais merci nabi ba internet ino so bolanda ngai na ngongo nabi légende kuba ba okamwa mais ba kamwa te pour ça ba réalité quoi nazaki pas maman Bijou la reine maman prophétesse maman CC maman présidente moto abombaki Yves Pessa Elengi abombaki 9 mois na kati ya libumu na ye siko na ministre lo babonaza ya botama donc c'est 9 mois. Oui, on a signé 9 mois, quoi. 2 mois, on a 9 mois, le maman. Pas même une année. Ouf. Mais il faut se temps où se renseigner, quoi. La salle pena 3 ans et demi, hein. Dans le groupe temps de la grâce à moi. 3 ans et demi, mais si vous avez 9 mois, non, na bandenge mo ko informer ba to ke mutafa bota masala 9 mois na kata libumu. Mais ngana formation na vraiment 3 ans. Ya ofanda na maman bato ba yebi ba olanda nga libanda ba yebi na yebi masa nga Jojo ngala sin États-Unis hein mwana popi ya solo hein mwana popi ya solo olanda ngai awa na kombo moko kaka mosa pembe e kitoko o États-Unis mobimbe yebi na bombi na lobate obombi okolobate alors on est na tuna ki question ou tu as posé wa pisco ozo kendo parce que na moni et tout luka ya bato na simana yo. Ouais, oui, c'est un groupe clan de guerriers de Yves Pessa Elengi. Na indeka na no tabino, nazaki na groupe maman Bijou la reine, sikoyo, je dépends à moi-même Yves Pessa Elengi. Nazali sous na maman te. Bato nyos boyeba nga zaki na maman Bijou la reine, maintenant je suis seul Yves Pessa Elengi. Nazo kumba siko bande ko nga ya clan de guerriers, ba vrai job au mona awa, ba vrai chéri au mona awa. Donc tout ça na bango route ensemble. Donc âge pené koki quoi. Ngonga pe koki to sali 9 mois pas maman to bimi to mo boka pe moi première pas yango to sa so maman na biso ya bosa suma comme na bino Yves yo pe to ke pa ito zongi pa papa
yo ba charge ya ma groupe boyo kokango charge ya ma groupe oui ko diriger groupe ça comme moral hein ko diriger groupe ça moral na bato pe besoin na besoin même esprit au monde la mamba bien sali makambo bien sali siko pas bijou la reine ezani makambo ya mbongo makambo ya production rara producteur atindi makambo moi likonda yango ne sali que non o se révolter o sala yo moko kishinga na yo. Bon, toute vérité n'est pas bonne à dire hein? Toute vérité n'est pas bonne à dire wana sa maman na ngai ba bi mwana abimisaka bosoto ya maman na été donc le linge sale s'élève en famille donc les famille donc namoni inutile ya koloba makambo mususu ce mieux que batu ba comprendre ba otalanga na TV ba comprendre que fallait du cap la merveille azora peka idée on la suit faire rigoler Jésus des nuances déplique pomba ya nuance azora pe idée oyo ngapende na sene na suit donc ça non normal les batu nyonso quoi eza na kaka ndenge moko net batu nyonso tu bazwa alors est-ce que ozana assurance mo boy que non ndo bani makambo pena okendele lango yaka ni pona parce que na YouTube comme nango facilement que non ko sa pe makambo na YouTube comme otalama na auto eza pena que non conviction ya ça la pena chemin na yo moko pe oyebi que non na mo ba assurance na mo bena kumbela makambo. Oui, grand journaliste merveille nabi ado le pro Hollanda ngai ay makambo na loba Andi Munga le grand animateur ya pomba déplique nuance Hollanda makambo na loba oyo. Oui, na conviction parce que toi na mon expérience hein ngai naza artiste mo bona bandi leloté na bandi pas maman bijou la reine té nga nazala no porte parole à Montana kamenga sommet des sommets batu bola ndanga baebi na sala clip na pomba nuance déplique ya logique batu bola ndanga baebi nazala na groupe ya papa kitoko groupe Jeboki batu balandanga na internet baebi na côté internet kala donc ça quand moi tant au sale une expérience to comme na ngonde et pesi biso pe conviction ça nini yo sala makambuto sala yo moko mona c'est ça facile te yo bandi musala mo boy ba caméra koti journaliste à koti batu pe ba répéter pe batu ba sala musala kitoko yo zaki de débit olandi musala ndenge esalema donc ça facile te ouais batu ba mona o ba olanda biso ba comprendre pena que non musala et esalema ndenge esale nini esalaki donc et pas maman bijou la reine na ka kozwa étape professionnalisme. Donc on a dit que professionnalisme mais pas maman bijou la reine on a pu na bimisi siko if to TV za radio to lo ba makambo za vérité parce que ngai émission noir et blanc bato Siri balandango bato bele balandango on wana déjà na moni ba Levier Patrick Ndenda qui ba big salutation na yo pourquoi pas chef d'état major Papi Kawaya ba lobi chef d'état major ba lobi ba Siri yango ba moral na sango yango to kumbela yango il veut yo peto ke pas dans pays succès ni na Congo na Kinshasa wa ni na États-Unis ni na internet ça na succès té oyebani té est-ce que yo ko talama. Bon, et le rebeti de cela succès dans le belo mo boy. Eh, asala ka théâtre. Mais théâtre ngwe beba Congo mobimba no ebiso loko est important. Na ba théâtre ba grand, bato ba yebi ba grand. Na kata CBS, ba grand no so ba na CBS, ba grand no so ba na numérica. Avant pièce na bangwe banda, publicité na bando le na télévision. En plus, sur na bandeli sous kozonga mamna lobaki, mamna loba mama Petronel qui ke banakata à Nigeria comprendre mamna loba. Mamna loba mama nana qui ke banakata États-Unis d'Amérique mamna loba oye bango. Oui, les artistes on a sali mambo belé na mboka o. Na ebisho bien nazala qui porte-parole titulaire ya Montana kamenga sommet des sommets. Na ebité. Succès non, nous parlons de succès lorsqu'on parle de succès tout le monde déjà qui non, il faut TP au le kana TV pena boye. Babengi kuna na YouTube peut-être on moi na tongo boye ti soir pe moi 14 moi 4 VIP moi 4000 VIP ça la moi bien est-ce que yo ko assumer pena ba tâche wana o na obetela masolo parce que ba na poto ba ko sa bango te makambo vinde likambo o eza makambo TV eza chaîne mo ya mukiete na ebike boss ya espace on azo répéter boss te dit kinsala alors nanga en direct ya Switzerland nakata Suisse alors nanga zo comprendre makamno ngana expliquer peuple congolais tout monde entier omoni musala to sala oyo esa musala mo ba blague te to yebi musala to sala pe makambu to sala to yebi ngana semaine moko na kin batala nga 4 fois bato ba nanga ba yebi na lekaka na biso TV na lekaka na numérica télévision les chaînes de plus suivies bato batala ngo trop donc ndeka bato bando tala ngai ndenge pe na promettre makambu kena eza makambu TV na kota bagaga makasi bato ba comprendre ba mona que non
Muto Tozanaye, Azap un acteur à filmer. Bien très chers amis internautes, je vous rappelle que c'est votre émission Noir et Blanc, une meilleure émission qui est présentée par moi, votre humble serviteur, Merveille Kwedituka, maestro de la presse congolaise. Je vous rappelle que je suis avec Yves dans mon plateau. Il parle de son groupe, un nouvel groupe. Bon, comme groupe est un clan des guerriers. Pourquoi on appelle ça un clan des guerriers? C'est parce que moi-même je suis guerrier. Puis on a senti que bateau dans un groupe baba guerrier. Il y a un niveau de répétition, il y a un travail. Vous comprenez? Il y a un travail, il y a Juma Male papa na Kelly, na Angola. Il y a un voyageur na un commerçant, ça la makasi batutu ba yebi na Luanda. Falibi Coco. Hein, Falibi Coco, moi si mon voyageur, $20 c'est quoi? $20 ils ont l'autre côté. Il mal immaculé na États-Unis, moi na Popi. On a bandoloba, moi na Popi ya tongo na kata Luanda, na kata États-Unis et moi loba. Vraiment fali gaba, big salutation na yo. Artiste, ce qu'on a vu beaucoup na YouTube, YouTube il y a des évangiles, YouTube il y a TVT, il y a des églises. La plupart va préférer la comédie. Tantôt bien dans comédie, tout le monde là papa Lianza. Tout le monde a déjà vidé loin. Tout le monde là Aïda. Tout le monde a master, nada master, hein, nada master champion. Tout le monde a côté mon bic ici. C'est que moi avec moi comédie. Alors yo en réalité bon, on a la cao déjà na poton na la cahier. Na mon comédie moi genre yo on comédie bien sûr mais est-ce que comédie on a bête la chose à cause ça wana. Les gars journalistes, moi tant on bêtise sur la comédie, tant on bêtise sur la groupe clan des guerriers. Oui, j'ai des guerriers. Oui. On a place aka. Nebike na kati équipe ba na posa numéro 10, ba na posa numéro 9, ba na posa ba défenseur. Et après ndenge monga na kati clan des guerriers. Nana ba grand comédien. O pena que soit bimi awa betelo mo bona biso na monde entier ba to. TV za radio te wapié allez déjà boué. Tout ça la plaisir na ba o ba na biso parce que ba hôtel émission ka pas matin c'est ba on ba la décider donc c'est que il faut pas ça moins le monde tout le monde. Chef Zidane on ça la plaisir na Jordan vraiment wana za massa na maniema. Jordan volant d'or maniema wa simbi triangle. Na match na Blanchard mou quoi. Donc bon yo keloko chief na biso c'est la biso quoi. Chief poussana déjà. Chief poussana ça le mot parce que chief tout na ngani. Moi on a ba hôtel là yo. Ça bon le mot confirmer groupe oyo. Pourtant où il est tombé ma sola bec non, ba plein le canaliser ma Rambo TV. Ce que ba nozi là yo. Ah. Na leli. Kolela nanga eza pas si meza ishengo. Bana membre, ba masatu. Na sima président ngai peseleng. Klata ngai sino clan de guerre c'est mama bien. Babi ko loba mingi za mabe. Musalande e munsama. Bat ba chijaka ko loba te. Bien ça mon cher moko boya. Nzambi ndata boyina ko ulinga ngote bali singa makemba na sia ndoto nazola mugabo nazola mbula misabi na tali boyilo ko izate pasi. Merci vraiment, merci. En tout cas, il y a bien ça, dans ton bombi. Mais pour l'anda bino moment que non boza décider. Merci Chief, merci très chers amis internet, bino moment le lengeni balesi makemba na sia ndoto. Donc mystique. Alors peseleng. Donc c'est que yo bombe le so bombi ya bo. Umbagila pidie merci président wala nanga mamna loba. Mambo ese belé. Wana moni mutu moko mais le reste batikali yo ki bango na onte nabi ke na pesino ba bon guérison pas. Et ça na ba s'abonner na chaîne biso kasi. Oui, na ça l'appel na ba fan nyonso ba nanga na monde. Nabi ser na ngai waza na kata France Sylvie Leta, Guylain Leta atana visite na kata France Ginette Leta bo s'abonner. Site yango yo vraiment chaîne malamu yo pesa makambo solo vérité eza makambo TV. Eza makambo TV ndeza na makambo. Les gens de Cuba, moi Kouda il peut quoi faire. Moi Kouda na les gens de TV et na eza makambo TV bo comprendre makambo za na kati ba réalité mo eza na kati bo découvrir clan de guerriers de Yves Peselenge à travers makambo to sala. Voilà, bien très chers amis internet, nous continuons notre émission avec Peselenge. Osa ba système ya banzonzingi ya kobenga obengi nani po bosanga na bosala bopesa makambo to okumbela ngabo. Ezaïda bien
kobengisa bato baya tosangana bango totravaille na bango eza nango mpe bien mais na part na nga nanu na ndenge na otalela na bato naza na bango nana bato baa na talent makasi nano na posa na pousa nanu groupe na ngai eloba nango Maniema Volant d'Or Jordan le grand Maniema donc Maniema pe na masa na nga akumbaka moto Maniema Volant d'Or baida pesa ngai pesa no masa na ngai totika na groupe ezala boye bapapa tonalité babeta makambo na bango baosala basa kitoko oza na bango na groupe barit bapesa makambo na bango ozo comprendre donc topusa nono eloko so tokoinvite bato oza nango problème te nayebi ke na force ba ingénieur ya makasi ya triangle naseka nanga ta koseka nayebi ka ingénieur aza wana bapesa makambo mapuya donc bosala effort mutu tout peto artiste comédien tout boza na bango na poso tobenga bango na mabele o na force ingénieur mapuya mon vieux Stéphane Kashogi Sindani leader bato wana pena tout boza na bango poso bobenga baoya bato wana bakobenga bango bakoya alors ozo bana déjà ba préparation ba préparatif eza ndenge nini ozo préparer déjà nini pour que opesa na bae o balinga hayo oui na préparer ba biloko etali na pièce moko ya kafu donc ba internet bato botalanga na monde bozo vraiment temps opesa ngai confiance taka na otipa mama Bijou la reine to bouger les gens de TV to pesi makambo bato batali ba comprendre bon mon apeke bo comprendre na ba gag oyo nanu na kokota na kati ya site na biso eza makambo TV na ba pièce o na kota na kati bo comprendre que Yves Peselengi mona ba mama Yves Peselengi papa na ndi ana makambo opesa mais faut yeba ke mona mwindu pete ntaza na kati wana parce que faut na force parce qu'il y a beta ba kilo ba misiki non mona mwindu za artiste ndeti nga Yves Peselengi mona mwindu za artiste ndeti ngai Yves Peselengi alia caméra na minu te papa na nga merveille alia caméra te ya sala ka musala bateli caméra ba pesi action asali ebe ndemo ngabe na sala do ba pesi action ba to pesi makambo mambo sala mi c'est yo beno ouais ma oui na ma bete na travail na ebeloko na osala maman abotinga mama Cécile Mayona Rafuti babota biso mibale na ndeko na lipasa na lipasa na nga Lionel Leta yaza Monsieur Chrétien Lionel Leta Monsieur Chrétien nga Yves Peselengi Leta naza artiste comédien donc ça don oya makila o ba pesi biso na kata famille donc jamais doko tika ngwele kanina tangolo ba c'est que moi assurance peut côté Kibokoko, Kibonzambe, Kibondoki, Ezali. Ouais, tant au bêtiment, mon assurance, oui. Moi j'ai de l'assurance parce que moi je prie, je suis. Mais c'est parce que Bino, la 4 Bino, combien de temps, Bino, Maja, qui se fort. Bon, qui c'est ça problème, t'es? C'est que yo, puis n'a pas même préparation, puis moi j'ai. Bon, on a la préparation, on a pas si force, on a pas si barakisi, bossa la makasi, bo continuer à kisi na Bino, y a un peu besoin kufa moko moko. Donc c'est yo boy na ba kufa. Kasi kisi suko nango za nini bato ba yebi makambo na oloba bango mo ba yebiti kisi suko nango peza la kaso osali suko nango pe fo ba zwa yo peti OK ipe ko pesa la bango pe makambo na bango mais biso to za bana to botami pa pasteur Freddy Kabuya na apôtre Omer na nouvelle alliance place maman nanga Cécile Mayona sala kaza diagonese donc nanza mene to réussir nanza mende to ko réussir alors combien de temps déjà pour que batu o bazolanda yo bazela déjà bakambu o bana déjà obo oui sur na pesa temps na pesa bango on dirait na kosa bango mais ministre ya mukie na posa nde ba soutien na bango nde boya bo soutenir ngai botianga loboko bo comprendre que so botianga pour ouais donc docteur Aroma Bilu ya docteur Mobiala Jeff docteur Aroma Bilu ya docteur Mobiala Jeff batsaka idée basangisa ba moyen na bango en G Yves Peselenga zawana donc biso zaka ndé musala trop parler ça tue yemo tout mon chef ameki mo lo mo ya mukie donc toi vraiment na posa boulot na pe na posa ba soutien bo soutenir ngai bo tanga vraiment ba coup de pouce on a moi 100 francs na yo moi 10 dollars na yo moi 20 dollars na yo ko bossa na te numéro za affiché na bas d'écran on a benga biso contacter biso yebisa biso ba remarque na biso donc toi vraiment prêt pour non ça musala ne sengeli kaka. Vous êtes déjà prêt? Alors, tout comme déjà petit à petit vers la fin, il y a émission. Vous permettre de déjà cause à la parole pour qu'il y ait tout le monde. Après ça, mot et garana ni sous. Ouais, d'accord. Après ça, mot. Bango tout, bazar, bana prendre après ça, après ça bambo. Bango tout. Mais ce que bango tout, t'as la caméra, mon musique, moi déjà. Non, quoi, nani? On a des chefs de répétition. Il y a trop. Comme on a gouverneur des affaires inutiles, l'homme qui a mangé les 24 et Maboka Pipi, il y a soumis à quoi Satan Mouchami, Soukam Tabouki, mon église à Zolukaye, Azara, mais il est toujours à la cale, Penassi. En tout cas, merci beaucoup. Nous avons téléspectateurs au Bolanda Bisso, gouverneur des affaires inutiles, Papa Bolande Makambouye.
ebele ba déclarer a uti wapi azalaki wapi kala wana ve moi déplacement ya muke naza awa mbote na ngai na ndoi na ngai matata Freddy Kulonga oyo aza na partie ya Lubumbashi ba je oyo bisenga ya misapi wana na bandi yango déjà na minute naza sur le terrain na préférer pendo ko santé ngai ya ta saison qui était là chez nous ya na vous met la puissant na met la puissant hein na vous met la poisson té son ameli poison na otika bilengi vieza na munene ingeta. Merci chef, moi quelques Zumi balé. Ah, merci vraiment, merci. Nous saluons mi bandiko nanga moko en France, maître Moukwa na France, boss nani boss Zinga shop na triangle. Nande ko nanga Chris Kulukila en France bambote belé donc tout ça bossi pela. Chef kuna okopusana kombo nani? Kombo nanga papa Itokia. Kombo nanga papa Itokia. Papa Itokia ndeye yo chef de la personne. Chef de répétition au Simbi pena masolo tout na clan de guerriers donc papa Itokia des salutations na pesi bambote na ngai pa ya ve makaku wazolanda ngai na ngola na bakisi su mususu pa ya ndoi na ngaki jir dona bambote na webele pesi ozali olanda ngai vraiment merci beaucoup na mbote na pesi mbote na comprendre Bambote danga na maman Brigitte Bolumbu vraiment maman na linga ko mingi mwana oye okandinga opesa makambu e bambote danga na makopi danga na linga ko mingi Christelle Koki mingi olobeza te musala ndeloba biso ka musala kandelo. Merci nani ni susu papa pusaka mutu kombo nani kombo nanga papa frappe encore moko merci na mutu moko Angana kulelete kwazanya ngayo kumengaye angana kulelete tsa kote ngaye na busani te na pesi mbote na ngapa Jojo Yiki le grand joueur de Belgique ye wana maka na igen makengele pesi bumi ngaye angana kulelete comment nani bon nga Stromae Giovanni je salue mon mère maman Caroline après mon père Julien Bumboka, expert. Vraiment, merci beaucoup. Papa Kuna. Vraiment, Yonani. Mon Airboy, Hollanda, dans le monde net. Na boy ka venanga Blaise Manon na Londres. De Bambote Belé, on est ça Airboy. Merci très chers amis internautes, nous sommes déjà à la fin de notre émission Noir et Blanc qui a été présentée par moi, votre humble serviteur, Merveille Kwedituka, maestro de la presse congolaise. J'ai été très heureux de vous présenter cette émission car j'étais avec Yves Pese Lengi Balobi, l'un de nos artistes et comédiens. Bon, Pesa Bilengi Nakati à Kinshasa, à Esco Nakati à YouTube, à Pesa Bino Bilengi. C'est pourquoi je vous demanderai de s'abonner massivement pour ne pas rater même l'une de nos émissions. Je ne peux pas mettre fin de cette émission sans avoir remixé Balobi, Deborah Mbassa, Babik Saltation, pourquoi pas vraiment Deborah Mbassa. Babik Saltation, il y a eu quelques saltations pour être comme déjà Nasuka et puis quelques mots déjà Nabaye Obalanda qui ont promettre Bangonini, n'a quelques saltations pour Nazo promettre moi Kassinanga en France en direct. Pedro Matomina. Pedro Matomina on va promettre yo zalaka na confiance en oro na yo maramuto solaki yango na osala ba fan tout ballon dans le monde entier je suis là tellement ravi ya ko rencontrer bino sur le na télé na internet quoi naka na assurance ya boulot na ngai nani lo musu na promettre bino te na oyebisa bino kaka ke bo pesa ngai confiance bo pesa groupe clan de guerriers de Yves pesa lengi confiance to ko sala bino musalo na sala ki pa mama Bijou la reine nazaki chef à répétition siko lelo pe to bandinza na biso likasa ya kokauka izaka na posa ya pétrole te po pela il suffit que almet et tiama on a pour moto ça nini et pela donc bato bosala oui bato pesa pena mbote basé belé na pesa mbote na Momo Air Mega Momo Air Maken Hip donc il pena za grand modéliste il pena simaka kitoko basi Momo Moïse quoi Moïse Momo il nem to pesa biso marambo quoi Rigen Makengele wa pena za masana nga muto osala nga pena mamba bien so lingo to nganda kwa kitoko ba brika kitoko e buka na raté Rigen Makengele ndaza nango Ange Mesa wana za masana nga acoustique galvani 2 giga Papa na Carolin sans oublier Jojo Ngalasi na kati États-Unis wana masana ngai na pesi Moïse Mode quoi yi na pesi Diego Tusamba na kati Luanda wana masana ngai na pesi bambote belé Hollanda ngai ser na ngai na kati France ser na ngai na kati France Sylvie Leta
Yves Peselengi on ndeko na bino on continuer ka musala ngo donc bozo vraiment temps considérer les qui na bino pour comprendre musala na sanango mamboze belé au sala na pesi bino tout mbote. Merci très chers amis internet. Merci. Pardon? Maman nga simbote te. Ayo silika pamba. Maman Cécile Mayona Gafuti. Maman Bota Yves Peselengi. Donc maman je t'aime beaucoup. Sans oublier président Fils Moulosa, Lionel Leta, famille Leta Mobimba, Naila Binofort, Ado les pros, Andy Hamburger Munga, Taka Mouvement. Merci très chers amis internet, nous sommes déjà à la fin de notre émission Noir et Blanc qui a été présentée par moi, votre humble serviteur Merveille Kwedituka, maestro de la presse congolaise. Je ne peux pas mettre fin dans cette émission sans avoir remercié mon boss André Ngambou depuis Londres. Pourquoi pas Madame Gracie Ngambou, ma big salutation de la part aussi de Peselengi Yves. Voilà. Boss, maman ça les a boss, Pesaka confiance. Les grands journalistes, le roi Tanguy déjà, Pesipena expérience, bien Yves Peselengi, Elengi Zali. Vraiment. Donc, c'est comme déjà, Nasuka, Botikala, Madame Boss abonné à notre chaîne Ezama Kambo TV. Je ne peux pas mettre fin sans avoir remercié Ardier Zoulouvol, c'est lui qui avait accéléré cette émission. Pourquoi pas Ado les pros, les grands réalisateurs, big salutation à Bino, Ngana Bino, Tomonani, Mbala, Yassima.